bato bopesa bango faute bayaka bien na mukili ba difficulté afinde tenga misa bango kozela ka champion ko mona mabe mutu te wana fi wana chele era nyoko maka tikale ba para ba kufa mutokole sa zate amoni fi difficulté ameki kinduma amoni ke sunge pale sabana na etona baleki nae yo to mona kinduma ndeko pesa faute era telenga na nzala pala nzala pesa lipo salaka bobi bilo baloba fero finge muyibi era zala makamba kutana ngo ba difficulté amoni mwasi na commune zema ke bota pa moyen atala tele simbite frère ba nyo so pesa bango faute na bango te ba yaka bien na mukili difficulté vinde changer bango vie conseil na repesa yo so te ya mutu maloba nzamba bongo la motema kokota na ba vie privée te o comme ça maman porte muso ka maman no pa kabela ko lipeka so kwa kinzonzi mobaza ka piaka ikamke yo kana likambo trahir mobali lo pangu nyoso ba locataire pa Nicolas ba so sandam au moins pas na bino mabelo comité mais pas ba fazer ko ba pesa ko lipeka so les na komba pa wa chaka boya baninga pa ni lipeka so comme ça kwa kinzonzi kombe de basi ba sabongo na mabala. Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème. Tunzali na compétition le 14 février. Voilà, c'est la France. Na tour na kati ya France. Oh, bino bazo produire bino. Ah, bene. Ici ma production. Voilà le 14 février. Le 14 février 2020. Et puis, ezali na mutu oya kulata malamu akutanga primite. Est-ce que pour benga pour la réserver ba table kuna batu nyonso bakubenga na numéro bakureserve. Babo sana tembo dogo abarambo akozala na biso pa kune kozala défilé de mode oyo akolata kitoko. Alors na yo bozanga bara Exactement. pa kune za biso bara Ojoa bar. rien à dire. Rendez-vous le 14 février 2020. Alors batu nyonso oza komona koza saperi ya solo na kati ya Paris. Na kati ya France mobile. Esengeli amona na esika wana. Bolubi te buta kulata malamu kozala na primine. Bon, abarambo kozala wana. Pasteur John, bonjour. Bonjour, on a meta immortel. Vraiment, merci na sepeli à trop kitoko makasi. Pasteur John, partout dans le monde entier, balobi vraiment merci na remercie na part na bango maté à nous vraiment et je sens la bango bien et puis si bango ba courage ba oh ba comment qui désespéré en tout cas bazong si bazongi penza ici sous posa ya ko vivre à travers maté à nous ko lobani. Tu as vu bossa déjà merci pour le saké mukili ezaka na mukolo na ngota beta tolo po yaka vendre ba ki mukili za ya ye. Okoko bonga no na mbongo tangi ko leka batu nyonso mais ça te yonde mukili komi ya yo. Po bato ba bonga fa yo bakanga mukili catch mais batika bakende koma batu mususu ko kamo. Utile la dominant monde entier. Tikana histoire biso to yasi moto ba histoire na ete to ndima ka tantôt plutôt to pe na robo yango pe le ko kipenge zati. Vi pesa ka mutu tout temps. Oh toi répondre vite so ko yana mukili ana droit ko zana libre c'est le kanaï. Ma bena biso to zaka so moni mutu na classe atangite so ba bolole famille pauvre pas ne lokola bo rupaye. Donc likamususu yete. Combien de bateaux basalaires na bateau ba mona bango pamba na suka bango ne bakamwisa mukili ba ko pesa bango confiance ko mi trop tard batikana bango ba nyongo mabe. Bokoli sama nana na manka. Ko fingeler nyos. Zoba utanga te bolole or yanganité. Tantôt nzamba lingaki Alexis na nzela wana na suka commissaire o ya lingi. Mama ko bonga na vie za makamanzambo ko aussi sa classe mais na classe le premier. To zelo na musala ki le premier au comité. O tika na classe ba tango azaka mwana mayele mais musala malonga écoute yote. To mwana batu bazoya mazonga te ndo soka ba le 25e 49% ba bakela 1%. Nana mais na suka prêtre. To mwana pe bato nchiki pana bango ba rupama. Même kombo na biko commenter mais côté makamususu prêtre. Mère vie ko tshaka mtu mala lesité. Yana baka batei bokeba na matea na bino. Église eza place à suko ezakisaka batu tout bazonga na nzela nzambe. Soki église comme na partie pia ko tiaka batu pia ko tala. Ah maman verse le cas super pana kita liboso. Et yona li papa le kana intercession ba délivrer onan. Ezalarati le Na soko yebisa yo. Combien d'églises ba pesa ka combien d'églises pasteur asimba suba ndimité ba 500 francs. Na ba 200. Ako simbete. Ka ba $, ndia simina mutu onction oui d'onction.
So ça na ba 200 ba 500. Boleka mbang 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 tu peux ça communiquer. Boleka mbang mbang boleka. On doit toi la bisi. Or mon dimiso so ba ah na ekutu na ndaku makolo. Susi na nga na zana mbongo te 1000 francs na nga ngona ke na ndako nzambe mboko pamba te. Na meli nzambe 1000 francs. Na ngai kaka kutu likamu nga passer na kuta na te po passer za na audience belé. Même quand on voit na kipesa mabonza simba ngata na mutuna sentir que likamu nga ci solution. Combien de églises comme ko sambwisa bandimi. Mama na zote ya yo. L'église comme une partie pris. Yango moni l'église koti bato misala molili likola lokoso mbongo. Bandimi ba 500 francs basasu na valeur te. Senga audience okuta na passer, salaka na lipapa bako yambote. On dirait un foutema. Mais salaka na veste, ça na sapatu, nazo bano frère. Deux fois ta camion yaka au moins na batu basaki ba collection mutalibo so express. Comment l'église comme une partie pris or yango place à suki rosong sa batu na nzela nzambe. Yango moni toli apete. Obébisa te tant que ozali to za nzambe avant enfant. Pas nanga na ndeko récupérer tous les retardataires. Bisa pourquoi? Oke na contrôler ba mama bitula. Ndenga. Zande za rappeler mais bango bazaka peso ko so bango bazaka su bisi prendre bisa 12h. On est sûr ça yo. On comprend non le babana. Tu comprends? Bande ko pe bazolanda na bi penze ce que bazali vraiment le grand saoudien Michel Lenvo, il est pe na ministre azolanda. Ce que pasteur John. Et bongo bateau bazala ke na famille batu nyonso baninga pe musu bakenda pe poto kala avant bayaya mais yaya salelo te leki ya esima leki azosa mama malamu siko bayaye komo pesa mo mitema mabe okolo bana baroni te so ba sali bongo c'est une erreur yango mai na ona loba kala to zaka na buzoba wana ya ko esemela na tous les deux côtés puis au premier côté bayaya mingi babonga balinga te balinde kumsu bazwaka bango po batela bango ba mito a train pe abalia mambango bakufa bakota sama bele pona nini bakota na boy tango ya zo sala jo kabeli bino 200 orebo se preka pesi $200 mano bandi calcul loko pesi biso 200 c'est kota moi ça pesi 500 na zo souffrir au moins na pas un euro kota ka parti bali yango moni to za loko ba mindele bali bane ba wara bazala ka soki ya bongi aluki ba koma 2 3 4 5 po ba koma bele charge kabwana kilo soko memi yango yo moko esoka makasi bo memi 2 3 4 koma ka pepele siko ba yaya ba okela ba leki asima ba yeba bongi koleka bango zuwa baza faux famille ponga ko kipenga na nina bengsa kiye ya yesoka bongi afa mabeza te seke pete yaki na mbongo na emo ata yaki na mbongo na emo ko soka resi mabeza te e ko longolinga nganga te mama en wana fobote ya batu nanu suka likam place eza tala mukili nayo muto bonga nayo pia ker to tika zuwa beta calcul to zana mandat d'amener à tangu muke biso nyonso to ya mukili lokola entraînement vraiment c'est un stade ah mukile za entraînement pourquoi balobi na mukile ke nyonso mukile za vanité ah wato bominzo to kominani tout est vanité ba diplôme ba tu combien ba silisa na ba classe minene na poto ba kota lo sa mabele abupia combien de ba konzi ba betaka to ba sanga na ba 100 garde de corps banda kufa ba garde de corps ba komo kengelo kututé mama ko beta to na mukile te to za ba voyageur to ya mukili poto tirer mayele mais ezaka na sengo makasi o ayebi nzambe soko yebi nzambe ato kufi mobola yeba ko sa mute sengo nalobaka boy sengo nini nazwa nyonso ya mukili bo honorenga mukona ko kufa bo tcheba Pierre Tombal bo kuninga na métropole entre ciel et terre bo sombi pesa nga $10,000 mais na kena li felo erreur que nazana nga muto nzako sambela vina nga yungana na komsi mikona nga na kufi ataba kuninga na cercle à $100 ataba ke kundanga na kota bibwa cercle nanga mama tombo nanga tawa chango lokwa mukala bilanga batombo lika mabela pamba ba tshenzete bo chola bo seka sona koti lola avant Let's se comprendre très bien. Maman to mina lero yo keba ko banga biloko mninga na moto te. Tantôt bébé la ki bien te. Apparence e bengi sote. Nga atola alliance. Libala na yo. Oleki nga libala ya to fanda te. Na linga mwasi na nga na zanga de makokia ko honorer ye. Mais ko teli bolingo na pila bino. Ela. Let's se comprendre. Alors, yo so sombi te fa place manga 14 pouces. To sala TV. Ata ya kunki. Tefa mukongo ko ba bi ko tanga na retard pesa tefa kala par rapport à place ma. Alors, yo c'est ça ka bani. Et même sous place nous sommes na bide côté que nous gagner wow! Place nous ba yo ganga wona retard. Na sepela kutu na tefa mame to ko cha mutu maka za kuna atikala kwa na position moko. Ko kitate sala bongo yeso zotana ndenga boy. Soko meko buje baby songa boyenda combien de temps?
La TV bongo comme ça, la TV bien par rapport à la TV 1. N'as-tu ça comprendre? Tu comprendre ça passe. Hein. Oui, vraiment parce que John Toye sous. Et bon on a bandé qu'on a biso au bazar que au balinga ça le mort tu as comme 40 ans. Alors bakaka akozwa kaka espoir ezati na 40 ans. Na basi na mibala bika na kozwa kaka vie ezana na kufite na ko se désespérer te na kozwa kaka alinko lukato ko ebisa bangoni. Na sepera na bango na ambition baloba ke to kozwa kaka po objectif. Mais ko lukape to forcer bango te tantôt matunyo so bele na ndenge ona te. So ba bimisi le documentaire batunyo so ba bongo mona batumisi pe ba bonga fana kana ndako ekomela ye. Mais ko tantaka vi na ndenge te ko fanda ngomuke ko eloka na mapata rien. Ko tana ndako mikangila sala prière ta 6 mois ba jeune. Mukolo moko te mukolo li pour tika mapate ko na mbeto. Okobela. Na vie faut toujours bagarre. Yono ba chaque fois comment ça na souci que ndo bonga na pote mais na kisa so za courage te. Ba ba frère joueur na match à quartier. So beti bena sali to ko mote. Ma beza na kisasa yo moko ebizana no footer. Na match à quartier na no bacha ko réserve to na bale na yo. Mais na stade zo sengo za titulaire. Tala ventire. Na quartier na no to na bale bacha ko réserve. Mais na stade zo sengo za nani titulaire. Tala mutabiyoma. Keba na vie coopérant. Ba ba courage na robima na tongo. Tongo peka to sa mutu mutala mutu musibo mona bima tongo te. Afanda na santé te me bureau yango wana. Est-ce que bureau pas bimisa mbongo faut ça climatiser? Bureau to za bureau. So moni mona makasa wale kana makasu bureau. So moni mutanguba bureau. Opa likina cravate bureau. Tout le mutu bureau. Yeti nga bureau na micro. Mama bureau yango. Mutu tu na bureau na ye. Yo moni mutu muso ko mona mama apparence ko sauter. Mutu muso mona ndenga lali na coin wana bo yo leka ko chola ka nzo kande cop ne bandaka na mutu a fait comme en action. Batu muso bazabino ko kena mo yaza yuma. So butu ko kiende cop ne bandi. Ermino ba ola muka ya komi mutapongi. Keba na vie. Nyoso moni tana miso. Vie za ko biloko feti. Tokuta na feti molambi to ebite toka oyoko to okotoka. Koma likamnanga so betso libaku biso tu bache biso na nzambe. So moni makamnanga clair te betanga kara. 40 nuits sous mamba kara sundeni basala nzambe bakomo sika mama te ano ye nango so te. Na lobi kara ya ke ko chaka via mutuma la lesité. Ngana ko te yo mena ko na vie privé na hotin. Oye commission comme mobulu to bebo comme muyibi ngana yebi. Tantôt difficulté ko fela ba parents tala ko mutoko peso lipa azate. Poko malobo ke meko ko mape métier na yo. Faut ne ba stratégie ko longolo kuna. Faut te baninga na affection. Kono mukila juger ngata ko pesa nga faut tipo na nini. Yeba ko te ya. Kono mukila juger te. Yo mo bebe sa marché okomi ko bebe sa parole. Mama na ko biselo ko moko na ke mupanzi te na so ko kende mupanzi so te ya ba maté mususu. Yo kana selo moko. Ba ko ka sute. Ba ko ka te pona na vérité. Nangana bango to saka na nzela moko menga est-ce qu'on a une facilité pour na relaxer ba ninga facilité. Bango ba so pesa ba na garden cours université ba ko jamais le mukolo nini. Ngana ko pesa bango cours 1 plus égalité ba banda mo pesa bango 30 plus 30. Où est le mal? Comment tu as pété ça comme tu as bango? Na pesi félicité mais na zana nzela. Soko yo kingo continuer la presse ça ba Bible. Na so ba no frère. Linganza menenga lingi où est le mal? Zala courage. Pour to sambeli politique ma pate ko na mbetu te. Est-ce que na sema benini? Yebsa muntu ke zala courage li kamne ko kota te. Makamuna bebsa ki na tongo tanto reparaki na 16h. Yo ma oyeba ezate. Est-ce que biso so to komi la to zo prier to ensemble. To ça ba centre ko le papa hein? Te. Lo les zelo ko l'église maintenant to quotidien. Maman, na zo pesa conseil. Ke ba na vie. Mukile za kwa course mbango. Au pile na mbango maintenant comme na destination to ko lemba pe batasima ba doubler ça la attention. Conseil no ko pesa pona basa mabala o azana ndako libala mais mobali a honorer na mte mobali o ebse zelana nous to s'efforcer tellement moni baninga bazo bala baola tal balopete pa linka ala talopeto ko plo bala ba. Ça la nango. Omoni libala ezelo ko moko ya kanga mutema. Mama moi sina mobali balinga na rapona ko tia bijambongo na banki te. Affection bango tela kande balingani la kinande bazokendelela. Moi c'est ba ki mobile nanga baby to abongi à partir du comportement. Président libala mususu et pierre que ça ba affection malama kamala me koma. Na bino ba tulozaka limite. Na bino ba tulozaka bino na wale tata. Lozo kuwela nini tata. Tunzali na compétition le 14 février. Voilà, ça c'est la France. La France. Na tour na kati ya France. Oh, bino bazo produire bino. Ah, bien. Production. Voilà le 14 février. Le 14 février 2020. Et puis, ezali na mutu oyo akolata malamu akutana primite. Est-ce que pour benga pour ko réserver ba table kuna batu nyonso bakubenga na numero bakureserve. Babo sana te modogo abarambo akozala na biso mpo akune kozala défilé de mode oyo akolata kitoko. Alors
Rien à dire. Rendez-vous le 14 février 2020. Alors batu nyonso oza komona koza saperi ya solo na kati ya Paris na kati ya France esengeli amona na esika wana bolubi te buta kulata malamu kozala na primine bon baombo kozala wana ensuite mibali so mbonge bandi mobala bandi makambo kanai koyaka ba retard ko gangela mwasi wana pela sadesha ke libalo za mama mama ya mona sa koma ko changer ba comportement koma ko mwasi na ba ka ko trahir nga mibali pe ba mabe mobali faut zaka na affection ko linga mwasi pe mbeli miba za so za piaka atikela ko mwasi banzela ko kendo ndira ko bunga na ko leka pa mande na ko leka pa mafifi na pese mbote wana pe kisengi pese la mbote maintenant ko beta kopa zimbongo atikelo ka ko lia nga tu nga bi motunika ko kewa tala pression na beta tourte na pe mutu ke tala muninga nga mu collègue musala omoni elaxike mbongo ye kande ko ekoti foje libala photo ça et puis mobile sur linga mwasi aira piaka pe mwasi alaxa bolingo makasi par rapport à ko choma la laisse pour basi mbaza so mbala ko mwa piaka omona même tinda mwasi changer ko répondre mwasi mobile ma solo moko ya ba réponse moko ya mabe mobile ko tourner loko otala ka peso chaka pona na pesi mbonga wenze no kite faux mobile ata solo batema so tirer so mwasi mabe alinga kana profit ko bote mobile bana 10 ça ko kanga ete combien de mobile kabana maman mobile ko la raté mobile à 60 ans robala mona mwasi à 20 ans to ke fait ko kamwate mais moi c'est ko xiba 55 à 60 ans zanga mobile bongo ato nginda ya mobile ata 40 à 35 ans to ya fait tozo se comme na mutema tondo tongo na mamesa nyos wa ko lekisa ete mando na te o libalo pende mobile ko tina piège pourquoi moi ni ke za raté on a zo périmètre on a so ka kino mwasi aya pona mobile aya pona mwasi te mobile il faut toujours bagarre au moins taba mwasi na taba mobile bakosala ina ne saba sokola taba mwasi ça toujours propre mais taba mobile ça toujours solo oya mwasi sokola wapi soin mwasi banda depuis banyama est-ce que ça mwasi tchaka rouge à lèvres ce mobile na qui pose à l'endarete alors libala mwasi tikala bongo vraiment merci Mingami on se pose dans la vie sur vraiment ça passe bien les autres qui aiment bien les autres quand tapez au fanda pasteur John source d'inspiration dans les akanini te source d'inspiration les akake ba onyoso ba pesa nga valeur na pesa pe bango valeur donc na yapo na batu nyoso te kolo mukila sala batu malinga manda mubongo nge ko sala ndenge na ko se pesa batu nyoso te mais paro bazon dimanga base nga soko yokinga enfin na yande pona ba retardateur eloko na yina muta mukilo ndamba cha opese faute tango moni na certitude tikae match nyoso bien côté na premier mi-temps te ba match monsieur équipe bete mabe me bakenda na coupe atanga te makoma patron keba na via mutu est-ce que banda ko nyoso sala senga balabala bango to bazaba université ba coopérer bazate combien batanga te ba tcholo même na suka pe kinko pepe pala komi prêtre combien bakenda mboka to tcholo ba me kota kena mboka tanga na marchandise ateka komi mopao par rapport à tumsa kenda poto na français mais mbongo na maboko mwa esala keba na vie ko tchaka via mutu qualité pesa mutu temps et simba te mama sala l'aise so ça na mobala lingio na vérité pesa confiance tingama mama na saki madame ko landa tenga na za mutu remorque yo remorque asima zana ngambamba ko landa bampani te so pesa ngaka confiance ko koma matadi lelo pa ko on est là matadi akoma matadi akisa pe marchandise bana na vifo oyeba mbo mabala musu se bandana mapapa isuka na lix nyonso zo mona mama vi ko tchaka confiance comparera libala nona ba voisin to robeta libaku libala za kombo moko mezana ba façon différent oya bango so basi makofite mo mona kilibala zo kende bien ezati mais oya yo nanga tantoka so totani makamezongi na place faut ça attention mabena bino bande bokota na mapanga ba locataire oyo muninga pesa ko soso moko poto zaka piaka atikelo lipeka so kwa kinzonje kumiselo kwa camarade mwali kamke mama ko komo kwa mama nanga pianga conseil abomelo libala biyoka okomisa mama porte musolo kwa mama no paka beloko lipeka so kwa kinzonzi moba zaka piaka ikamke yona likambo trahir mobali lo pangu nyoso ba locataire pa Nicolas ba soso ndam au moins pas na bino mabelo comité mais pas ba fazer ko pesa ko lipeka so leso na komba pa wa chaka boya baninga pa ni lipeka so comme ça kwa kinzonzi kombe le basi ba sabongo na mabala asisa mobali ne mongala na porte ba voisin songer pa ni difficulté mobali yango moni biso mi baito ngaka plantité or vraiment si il faut que vous mobile ata beta ko vimba ka bomba ka kaka tio ko changer pe comportement mobile combien de basi mibali ba changer partir comportement basi mobile ko beta vimbi so bandoni ba cosité na tout na porte ndako mama porte ça fait 3 fois ko isanga et tout anga donne ma kofa mobile 3 fois akufi papa mobile ko yaka ba plante za ka te talité au masinanga moi je suis aligné ngami moi pas changer
Combien de mibali va changer ça va qu'il y ait l'église mais comportement basi. Mais combien de basi va qu'il y ait l'église mais va comme va têti comportement mabé. Maman na sambi la masisi mobali ngala pas frère nyos. Ba frère so ba na ndak ba betre mobali masolo wa prophétie. Donc on est massa traiter kakaye. Ça que l'église mobali nanga pentate, mobali nanga soulard, mobali nanga tika mbongo te, mobali nanga kobeta. Ba pesa ka plainte bongo te partout. Erreur. Mobali tanga soka boso comme ça soudi mama, place il faut te ça ba condamna ka faute te. Ba bongisa ka faute zonga malamu po ba nyani. Nazo mano frère, moi na muke, soka zo tambola kwa ya te solo te. So bo gangi te. Allez la rater. Nate sona albani. So bo gangi mona kaka, allez ate suite pourquoi? Makena mine bangisier. Li sumu ba pesa ngo faute te pesa na kati mbeba. Bimisa ngonde pe bo traiter comme bien. Et puis masumu esa comme kokota loso. So que siki na nzungu balongola na balutu to bebi se balutu bo minzungu. Yagande na mai so pa beta kara. Ate le ki 3 heures d'ita tinda ta mwana mkabenda na misape. Oyate. Alors ça passe, parmi ça passe, ils ont qui est bien, ils ont qui est bien, bah gagner, bah crier, vraiment, pasteur John, vraiment, ça va vraiment, merci, Mingi, vraiment, Nandengo ya ko soulager Batou, Nandengo ya ko soulager peuple congolais partout dans le monde, Babo ça reste ya ba congolais, to comme ya Batou nyonso, ba comme Babi nanga West Africain, mora fanzi, azo yo ka moi lingala mwanda magra azo comprendre te mais maram ko lo ba azo seka, azo buka na ko seka, donc ça veut dire que pasteur John vraiment témoin, ça les autres qui est bien au commis déjà international ça pour na ba congolais et ça international vraiment pour na ba union surtout ba mboka nyons tout vraiment ça va le bani no ko lo ba pour na peuple congolais bande ko nyons tout partout dans le monde bazolanda yo nini oyo yo so préparer les bango su ya sika po ba bi ya sika su ezali te maté eza ebele omoni ba projet to zolo bezaka pour na faire découvrir mutu makamutu na ba chaque fois comment na côté yo lola mingi place au côté te mozowela kondima mbangu côté oza ozokoka te mena zoko côté ya ote tie ba te sika baza bazokoka te ba koka bongo bandima ya projet tobi ke lola to côté ja makamanzambe mais awa nanu poto ndima nzambe be photo bomba libumu bien pona ko bomba libumu faut encourager pona ko encourager faut ba garder faut luka okoki pe ko luka so ko sange konzo ko matandenge nini tie ba ninga bien tolingi nzambe mais conjoncture a peso ki misabiso nzela ya nzambe te baninga siko façon ba ko batema po ba umela bien bato sa penza nzambe mala ndi yango calcul na yela donc nga facilité et pas nanga kakeza la kate tout est normal condition à vie yotem to senga mukili ba cha okocha et simba tata bo sekinga foti nanga te na force ka mena suki awa na sala nini foti nanga te na ya ngana nganga ni na force ka mais siko ngana sala ni ongo baxela ngani likola ni ne koma nini yo mto mona pe makamu nanga fo tambola ka kotenga na sala ka pona nini mukile za munene est-ce que so leki kote onanga leki kote to mona na comment les kaka kote nanga mona ba foti bongo bela lokola sani ya map oya yo bombi na kifunda risque poza ka champion betara masola ba tutato moni mbeba yo tirende la souhaiter yo po échapper nzela wana conseil na pesi yo so yo seka muninga nzambe ko kutuna nzela na pe tuka na kunini ba te bele ba rater ko sepela na vie ko bonga na vie za ko bon ma patron te ko bonga na vie ça d'abord 1 so ko saka na santé ti le loko to hospitalité ça étrange maman biloko to liaka ba manka ko lala ba passion ba difficulté à vie to betaka ba 6 mois 1000 kemalonge quotité o sentir que ngamo ba manka mota mabundi na kitarata la complet comment likama mbangu poso ki mo leka bato aliaka bien ozo comme na bimi le premier ko yango base e bela makolo to tambola banda bo mwana ti lelo so ba fongoli yango ko ça aller retour à poto 6 fois est-ce que moteur me beta mutu toujours en forme en ça ba vérité tout le monde en forme so ka betre ba secret katité mo yeba nzamba batelaka bolinga kateka mutu tel sarabino ba dossier passe à ça nango po boyoka bongo bo chola yi mutu tout aina mukilitika yi ata liboma na lobaka zanga tina azaka quand même na affection pe bande koni so ka kufi balelaka et bo so bato balinga ko sungara mutu soki mutu akufi soki bembeza so mutu azobela elo monta occupé te wana mama biso pe conseil ngwana moni salaka tout zanga bomengo metika santé sala malamu bino bolo bakani so moni mutu na bara meli di bouteille masanga prêtre oya koti male wa seti bula badi lokoso or le vrai prêtre ne mutu atonga nzoto na wibula badi po ya zok mota bantikor po mon malade oya ata tongoli yango te so atalika bantikor ba bunité ke bolesa biso be to combattre boro to kokufa na vente po tira biso à l'aise l'air nyonso nzoto so défendre yo mais ça comprendre ndo moni foko yeba et lokali biso te négligent maman bela au mona ngambo hôpital le madame ke banika ba $200 300 ba bi difficulté ba tuteke ba zo toucher ba $20 ba 30 mais kaka boya 300 500 moni ke ba so kozana lundi ti les 30
le premier surtout mkoni maman le janvier ti décembre nous sommes vrai kumisaka nzambe ça premier miracle ko nuna et pesa même n'importe qui te et loko batu ba te batu miso banque réception na bomengo mais na vérité baza mal à l'aise ba poto kendaka ya ba kosu kendo travail à l'attention mais yo soko tali makolo tambola kuto mituna na liete 3 jours ngana ko bela te mais ko kamo zakaka wazo kamo yo mo ko mituna 2 jours na solia malonga te mais oza mama nzambe binanga so bomba moko na moko ko saka champion ko ba makamba batu te ko bela estomac tika nzambe na batu na ye soko ko te ya te bango lola ko bongo na miteme ça rappelle pasteur te et ça se coûter na mkolango combien ba terre bango na 2014 ba changer raté 2019 aiko changer est-ce que bible comme mi ba le peut changer et comme il tourne moi aboya alors ko saka batu mal à l'aise te yo na fo bongo la motema ba te ko combien de fois po cha baninga mal à l'aise ya yo ba zele baninga comme pressé to bete Jésus revient bientôt mais là la peine nous et yete zalaka l'aise que ba bazo mi bongisa mati bazo mi bongisa bi yango na ebisi yo toi na période to bingonga te mais ça toujours intention ba chaque fois ko sambele zaka te car to kenda na église poto sangana ba mona ke to yé mais vraie église ça na motema mutu ça ko changer te combien ba église ba tonda na ba verset mais ba sambela sauter ba comment ben crédit maman so message na nzambo ko mutu makasi yonga ninga ko message na nzambe te po ta ba tonga ngai na sali da ko tana nzambe keba na boye biloko wana yona ninga ko ba mingi te po na ko message au moins raté mon père sika atala la mabeso pese mbetu ni bandala na coin là la bien pas gagner confiance na bino c'est le qui 4e du 5e ko ba bino makolo moi bo benga na ye bosi bo meseni na linga eloko wana te na lingi panza mena za toujours mo paya donc na ibaka na bato basaka prier nzambe la sanga munene na yo kota la kisa ona no to sa te bunga la sio munene ko panza lola te tala ba traité banga ba panza lola na munu mtu la kisa nga munene na oe ala kisa de andambu moto sa te ngoto nga minene bato yelo ko bebisa biso lola maman zo te offre na nzambe soka suki singa na coin na kolinga mukono kota lola na ke fana na gomba lola ti achanga ta na dumi ya lola pufika na lola ta na coin frontière lola na lola pointre na bo ba rendez-vous minene pufika toto samna to so comprendre mama ebele to zawa conseil zo pesa yo ko tala kande ba condition ba to balika na ngote tala ka ba ona suka vie eza compliqué nzamba cha ba tumusumu na tina ba acha likolo bo cholier mais na suka va kufa nzamba pesa sango kamisi bino nyonso na ba chaque fois bien ko taka na suka ele caramel elengi ko le kabia ko tana premier mi-temps mutalia kana tongo abeta katolo mais soka zangi apoko ala kana défaite bato bonga avant mais bakoya mais muto ala mukaka na nzala ba chola ka journée mobimba te nyoko mi na nzala soka leka na 20h ala la ka lesko le kabatu nyonso ke bana bato bazo kemba maintenant te mukolo ko bonga atana ki mukolo akozales mutalia kana tongo kolia ya pokwa eleki ya tongo eleki ya tongo donc tika mutu na vina e na mwasi na etika na ba chaque fois so okendaka ba poto biso zo aka ba baligné na camion na liberté ça voyage te et puis bino ba pasteur so mutu ça voyage à poto bo fuka mise prière ou ambanda bo sanga prière te or bango nyoso batiki sasa nyoso saka ba voyage pour so ba kufi na banzela ya voyage mais bo sala mabe na kisasa so sombi voiture ba ko mi patron combien ça na poto ça na deux voitures mais so ka bonga kaka voiture c'est simplement des transports combien ba somba ba ko ba zonga makolo to mo kuta na bisi bo tuteni bo pesa ni mukongo moye ba keza ye batika na français otima piétiner zonga kuna yo batba ko ba ni makamba français belé bravo on les akilité ya kanda les aki pasteur lité ya kanda vraiment pasteur kanda tenga tolia pété maman tolia pété zaki pasteur peut tolia pété babi tolio ezo soulager bato et même ngamondi na zabo et soulager nga makasi ngamondi na bo et consoler nga pe et pe singa vraiment ba force mususu o na zaki na ngote vraiment et ba kisa melinga vraiment tolia pété zo ke malamu to komo na biso na suka vraiment na bisi bino chaque jeudi kaka na Congo Lix Télévision vraiment bozaka toujours branché bokoza toli ya pété oyo ko consoler vraiment mitema na bino vraiment to yebi ke bino bande kozaka mingi banda trop de stress moko vraiment faut boyo kango et ça bino bien to moko na biso na suka vraiment to tikel pasteur toli ya pété donc allo ba mo lo bane ya suka pe a remercier soza ba remerciement pour ba onyon su basula ba sunga ka vraiment onyon su basala ke musala na e ke toujours liboso te remercier zaka na bino nyonso quand nous ba chaque fois que tolia pété combien de batailles lelo va battre ba comment ko tolia pété va tirer makambo te au moins ni makambo faut faire attention na we biso vérité moko ndeko nanga na vie a faut seka sapato faut tout na nanu sapato yo so moni sapato tengami o seki sapato or sapato utaka na magasin sika alanda nde lokolela te yango so forme na ye ba to bo pesa bango faute ba yaka bien na mukili ba difficulté a fin de tengami sa bango
kozalaka champion komonaka mabe ya motu te wana fi wana chele ere anyokolamaka atikali bapara bakufa moto akoliesa aza te amoni fi difficulté ameki kinduma amoni ke ezosunge po alesa bana na ye to na baleki na ye yo tomona kinduma nde kopesa faute ere atelenganaka na nzala po alala nzala opesa lipo ozalaka bobi biloba frère ofinge moyibi ere azalaka makambo akutana yango badifficulté amoni mwasi na komi na zema ke bota pa moyen atala esimbi te frère banyonso opesa bango faute na bango te bayaka bien na mokili difficulté avinde échanger bango vie conseil na kopesa yo soko zoteya teya mutu maloba nzamba bongola motema kokota na ba vie privée te et puis soko teya mutu aboyi ko ina ete soko moni maladi docteur aboyi maladi soko pitane sana bakisa lokuta to église hôpital ngi kufa et puis na kopesa conseil mama vrai hôpital esaka publicité te soko mo peut-être sa publicité ba bomaka ma maladie on comprend très bien botu na raté plus c'est ça en église plus c'est ça en hôpital, plus c'est ça en pharmacie, plus c'est ça dans cimetière. Autour de la publicité, nous avons plus de choses. Pourquoi il va falloir non? Place aux affoyeba. Ah, ils ont monde à quoi ta? Vie ça, n'a pas de difficulté. Ma camusée comme elle a biso pesa, le quoi la difficulté en foutement té. Nous n'avons pas l'examen de l'université à coup dire pas té ayo. Soko zui au baté là. Ma belle a biso ma passe mon avocat blocage, malédiction bakanganga. Yo bande bakanga kufa répéter ka kolela le. Yo ma kama mikolo soko kite kufa. Toleke belé. Yungana nana yaki nana ato sa kole bembe saba kinolo pa serke kole lo changer te et ça suit matanga te komi ya kilo keba na vifo eba tana mon moko mama yo ebi kisasa longola soni mitanda we ko ya so lingo resi na vi cholama so ba sécurité mo na changement ezate nzela ko bonga nzela licho bato ba chola ka koseka ko banga bango te ne bandeli na suka nde ba changer maloba oh tia resi to mona kendenga kembaka vifo zana témoigner sur tika na masola ba tipo ba beta liso na yo mabe na biso to nika to bonga sa passe keba no bani atako lokota mbongo eza pete mais ça na ba condition faut ça na ba courage ko lamka chaque jour 5 heures pokuta na mukomuso atana ndenge moi sama pa kenda ko mapa koisa yo bi vite sakana kisaso na puku ba ko betele calcul ke bali ya puku pa ko mina fier trop yo sakana soko sakana ko lala biso bas kisasa kwata soke yindinga maya lobo mukona zui soso soke simbite kanga mutema est-ce que vous comprenez très bien on a peso vérité kisasa kanga mutema ko zaka biloba lobate vraiment on est sibina ngwana bas nzamba pambola numéro nanga boyebi 084 75 18 112